Nzambe na biso. Ce que nous avons chanté Oyo biso touti koyemba est le désir le plus profond. yango nde ezali posa na biso kouta na motema na biso mobimba. O Nzambe, Sois présent. tika ete yo ozala pepe na kati na biso yo mei mobimba. Fais-nous croire Tika ete osala biso ngolu tokoka kondima tu as dit au oyo Seigneur. yo ondobaki. Et aussi ce qui est écrit de Pe toi. tokoka kondima pe oyo Et aussi ekomami na tina na ce yo qui est écrit pe de nous. oyo ekomami na tina na biso. Dans la même Bible, Kati na Biblia moko oyo les promesses bilaka écrites pour toi ekomami mpo na yo oyo ezali mosikoli na biso pe mpo na biso ba oyo sombi. celui qui baptise d'esprit et de feu. Yo ozali oyo ozali kobatisa na molimo mpe na moto pe biso tozali ba oyo bakozala batize na moto mpe na molimo. Alleluya. Lokumu mpe masanzoli onetolama na nkombo na yo. Alleluya. Oh Seigneur, O Nkolo, sois remercié. tika ete ozwa masanzoli yo olobaki ete Désormais, solosolo vous verrez le ciel bino ouvert, bokomona lola kofungwama les anges de mpe Dieu bamwanji na Nzambe monter. bamata mpe bazali kokita. Alléluia. Alleluya. Le ciel est ouvert Lola ezali deja ya kofungwama pour nous. Le soleil de mpona biso justice mpe s'est levé moi ya avec le salut, avec ya la losembo guérison. yango esi Alléluia. ete ebimi Sois remercié. mpe na lobiko na nzoto mpe na molimo. Salut de Dieu Ozwa lokumu mpe masanzoli mpona ete lobiko na Nzambe soit manifesté yango au nom emonisami de Jésus-Christ na nkombo de na Yesu Nazareth. Kristo oyo na Nazarete. Alléluia. Alleluya. Alléluia. Alleluya. Alleluya. Seigneur, Nkolo, même si les nuages s'abaissent sur nous, ata mapata ekiti likolo na biso, même si l'orage ata gronde au-dessus de bakake nous, makasi ezali kobeta likolo na biso, il n'en reste pas moins que Jésus-Christ, kasi eloko ezali notre oyo ya Seigneur, motuya ezali nkolo na biso Yesu Kristo, frayé le chemin. ye asi afungolaki nzela Nous avons libre accès au mpe biso trône de tokoki Dieu. kokóma ti na kiti na bokonzi na Nzambe mpe tokoka kozwa Et nous ngolu sommes secourus au mpe temps biso convenable. tobikisami na ntango oyo que nous ekoki avons besoin oyo aujourd'hui. lisalisi oyo yango nde tozali nango na posa lelo. Et je Onkolo loue tozali ton kozongisa matondi mpe tozali merveilleux kokumisa nom. kombono monene. Seigneur, O Nkolo, nous te croyons. biso tozali bandimi na Nous yo, te faisons confiance. biso tozali kotia elikya na biso kati na yo mpe tozali kotonda yo. Alleluya. Alléluia. Alleluya. Oh Seigneur. O Nkolo, Alléluia. Alleluya. Oh Dieu. O Nzambe, Seigneur, o Nkolo, ton esprit molimo na yo règne au milieu de nous. tika ete yango ekunza biso. Tout autre esprit Molimo mosusu nyonso ezali ya yo te bima katikati na etonga oyo par l'autorité na bokonzi ya liloba na Nzambe et par mpe puissance na nzela na nguya nom de Jésus na nkombo ya Yesu Kristo de Nazarete. Seigneur, Nkolo, ton peuple libota na yo est rassemblé devant ta face bango basangani awa liboso na elongi na yo pour une nouvelle rencontre mpona avec toi. kokutana moko ya sika na yo. Oh Dieu, O Nzambe, accorde tous nos cœurs. Alléluia. pesa mitema na biso
mets-les en harmonie tika ete avec ekoka toi kokokana na et avec yo ta parole na liloba na yo et en accord mpe ezala na boyokani les uns tozala na boyokani mpe moko likolo na basusu afin qu'une atmosphère na ntina ete divine et céleste mopepe moko ya kowuta na nzambe ya kondima mpe na nguya na puisse nzambe se manifester au milieu ekoka de nous. komonisama katikati na biso. Alleluya. Au nom du Seigneur Na kombo na nkolo qui nous a convoqués oyo abengi biso esika oyo asangisi biso kowuta mosika mpe pembeni na ntina ete asolo na biso na ntango oyo lolenge moko ye azalaki kosolola na balibota na ye oyo ya boyokani na kala mpe mpona akoka kofungola biso mayele toyeba liloba na boyokani. Kolo topesi yo matondi mpe tozali konetola yo, konetola nkombo na yo, tozali konetola presence na yo, tika ete yo moko otondisa esika oyo tozali kosangana. Tika ete mutu nyonso ya kobelela nkombo na yo ye akoka kobikisama. Amen. Alleluya. Alleluya. Alléluia. Amen. Nous sommes si reconnaissants. Tozali kozongisa matondi na Nzambe na oyo etali biso. Tokoki meme kosilisa kosanga koyangani. Pone ezalaki vraiment malamu kozala na esika oyo. Pona ngai oyo eleki eza deja na motu ya makasi. Oyo azali koyeba ete nkolo azali kati na biso ye deja molimo na ye esi ezwi mai na pio. Tokoki kogute boni nkolo azali malamu kokokana na Psaume 34 na verset 9. Eza kaka te tomona tokoka kotala kasi tomeka. Nkolo aza na posa te bato bazali kaka kotala kasi aza na posa bato oyo bazali vraiment na posa moko ya malamu ya molimo oyo bazali komona ete mesa etondi na bilei mpe bango bavandi mpe bazali kosepela na kolia biloko ya malamu ya kati na ndako. Nzambe azali kosala mingi koleka meme oyo biso tokoki kosiporte to kozwa. Mpona ngai ezalaki deja ntango moko malamu. Bino nyonso boyoki ndenge nini tozali na koyokana na Nzambe. Bandeko molingami, otika ngai ete nakoka koyebisa bino ete soki makambo ezali kozonga na ndenge ezalaki na oyo tosali na suka, bino bokoka kokota, bokoka kosangana. Ebongi na biso ebongi na biso tokoka kokota na boyokani oyo na Nzambe mpona ete tokoka kozwa mwa ndambo oyo ya mapamboli. Ntango biso nyonso tozali kokota na mai oyo monene Nzambe afungoli, wana mutu ya kotala ezali te. Mutu moko akomona ete azali libanda te. Mai ekomema biso mpe biso nyonso tozali konatanata konage na kati na mai oyo wana akoki kosesantir soki azali libanda.
le sol sous ses pieds. wana ayebi ete azali so koniata mabele te ye amemami na mai oyo Magnifiquement. amemami na mai oyo kidi ya monene te ye akomona na nzambe ngai nayoki yango J'ai ressenti ngai nayoki yango la connexion avec Dieu. koyokutana nini tozali nango na nzambe na lolenge moko eleki nyonso tika ete lokumu mpe masanzo elezonga na nzambe na biso tika ete nkolo akoka kotinda ntango ya kokitisa mongongo mikolo ya mapamboli yango ekokoma ntango nini ekoki kozala lelo soki tofungoli mitema na biso deja lolo ezali ya kofungwama etikali ete mitema na biso efungwama ete mapamboli oyo ezali deja ebongisami ekita kasi biso ebongami ete tokoka kozala vraimen baoyo bamibongisi mpona koyamba yango nkembo na nzambe na kati na lingomba yango efo emonisama lisusu monene ndenge ezalaki koleka nao ndenge ezalaki na ebandeli wana ezali koyokana na liloba oyo ya bozongisi joba ye azalaki profete monene te oyo apesaki masakoli mingi kasi ye azalaki kaka moko oyo bazwaki lokola exemple mpona kozongisama na makambo ya ntango na kala moto na nzambe Jacques awa na kati na Nouveau Testament azali kosolona te na bozongi ya boyesu ya Yesu Kristo mpe mbula oyo na liboso mpe ye nde alobaki na biso bozwa basakoli lokola bamodele na bino mpe bokoka kotala motema molai na Job mpe boyeba nzela nini nzambe abongisalaki ye olikokisana na Jean 5 verset 12 soki moto amoni nzela oyo nkolo afungolelaki Job ndenge nini azongisaki ye mpe apesi ye oyo nyonso mibale koleka na ndenge oyo ye azalaki nango kotalaka Job 34 verset 10 ntango mosusu yango ezosala biso malamu kotala makambo oyo bilembo okati na Bible mpe tokoka kotala na molimo nzambe na biso azali kokanisa toujours azali koloba mpe azali koloba oyo azali kokanisa biso lokola bato tozali ntango mosusu na pasi mpona kokokisa yango kasi nzambe ye azali nzambe ye azali oyo azali solo na maloba na ye na misala na ye na makanisi na ye ye azali kotikala sembo aleluya biso tokoki kopesa ye confiance na biso ngai nakozala na ntango lelo oyo nalobaki ete na poko oyo bandeko mosusu bakoki kopesa biso mwa litatoli to kopesa mwa mbote kasi totala nano na ntango oyo tokoka kozala na boyokani oyo na nzambe kasi totika te eloko moko ekoka kokimisa biso makanisi totia yango vma na motuya soki nzambe abandi kopambola na lolenge oyo ekeseni wana moyini akobenga na bangwenyu bamilimu nyonso ya mabe mpona baya bakoka kotia mobulu na ntina ete tokoka kozanga lipamboli oyo tokeba mingi tokoka koyeba yango mpe tososola oyo ezali te ndeko mwa mobali to mwasi kasi ezali nde moyini nde aza koluka ndenge nini akotia pasi kokabola bato kasi wana yo olobaka kaka ete nkolo ngai nakomitika te ete moyini alongola lipamboli oyo mpo nayebi bapiège na ye mitambo na ye nyonso asalaka biso nyonso tokweyaka na motambo na ye kasi yango ekozala lisusu ndenge wana te ezali kaka na Yesu ngai nakoki kotambola aleluya ezali kaka na ye
et sort. na kokota mpe na kobima na esengo. Et celui qui marche avec lui, oyo akotambola na ye, alors il le tient ye azali kosimba ye na de loboko, sa droite. akosimba ye na Ce n'est loboko pas na nous mobali. qui le tenons, Biso nde mais tozali c'est kosimba lui ye te, qui nous kasi tient. ezali ye nde azali Si nous kosimba devrions biso. le tenir, Soki biso alors tokoki nous kosimba ye, manquerions certainement parfois de force. tokokoka te, toza na makasi te, Mais il nous tient kasi ye nde azali kosimba biso na loboko par na sa ye, droite. na loboko na ye na Et sa mobali. droite Mpe loboko na ye na mobali demeure yango ezali kowumela mpe ezali oyo et sa netolami. droite Mpe loboko nde na mobali conserve la victoire. yango nde nzela na yango 118, verset 15. elongo ezali kotala Loué psaume soit son 118 glorieux verset 15. Combien d'entre Kombo na vous ekumisama n'ont boni jamais katikati na biso prononcé le mot Alléluia? nanu batatoli kombo te Loué soit aleluya le Seigneur. to koloba Écoutez ete nkombolo attentivement. Ça akumisama. doit Yoka yango malamu encore vous être donné. yango mpe Mais esengeli cela doit epesamela venir du biso, cœur. me yango efo ewuta na Parce kati que na quelqu'un motema. le dit. Ezali te mpo nete Mais motu moko si alobi na vous yo, sentez kasi soki ozwi oyo oza oki na joie posa moko, divine esengo moko est kowuta dans na votre nzambe cœur, etondi na motema na yo, alors wana dites Alléluia, yo koki loué soit le koloba Seigneur. aleluya, Et vous nkolo na verrez, biso il akumisama. sortira encore plus. Mpe yo komona ete makambo ekoya lisusu mingi, mpe okoloba yango Il en lisusu, sortira encore plus. mpe Et tout à ekobima coup, une mingi. source jaillit. Mpe wana Quelque chose éclate liziba na et mai jaillit. ekobima, mpe Alléluia. eloko moko ekosala nini ekofungwama. Jour de la fête de Jérusalem, Na mokolo monene ya fete ya Jérusalem, nkolo alobaki ete si quelqu'un a soif, soki moto moko azali na posa ya mai aya qu'il boive. mpe amela. Selon Jean 7, verset Okokanaka 37. na Jean Et 7:37. d'un autre côté, il Mpe dit de l'eau que je lui donnerai, na loboko mosusu alobi ete mai oyo nakopesa ye ekokoma liziba monene oyo ekotonda ntina ya bomoi na seko. Amen. Kotalekaka Jean 4 verset 14. Dans Jean 7, mpe na kati na Yohani 7 nsima na verset 37 mwa likomi moke elobi ete alobi na ntina na yango na molimo oyo ekokaki ete baoyo ya ye bandimaki ye bakoka kozwa. Amen. Yango ye azali kosala nyonso. Amen. Ye amemi liseko, bolimbisi, ngolu, lobiko. Ye ayambi biso, azali koyamba biso, azali kosukola biso, azali kobulisa biso, nyonso ezali kowuta na nkolo. Yango wana ekomami ete lobiko ezali kowuta na nkolo. Mpe boyebi ntina nini? Mpona ete nkolo azali mobikosi na biso. Soki lingomba moko songolo to ebongiseli moko ezalaki lobiko na biso, toba ete lobiko ewuti kuna te, me lobiko ewuti na nkolo. Lobiko na nzoto ezali kowuta na nkolo. Ekelamu eza kowuta na oyo akeli yango. Kosomba biso ewuti na oyo asombi biso. Makambo wana okoki kokabola yango na moto asali yango te. Mpona ete ye Nzambe amimonisi kati na Kristo lokola nkolo na biso na se oyo. Ebongi na biso tokutana na ye kati na Kristo lokola mobikisi na biso. Amen. Yango nde ekomami na likolo na lola kombo moko ezali te oyo epesameli na bato na nzela na yango bakoka kobikisama soki kaka ete kombo na Yesu Kristo. Kotalanaka na misala ya Actes des Apôtres 4 verset 12. Mpe ntango ya kotatola ya kobotamine balobi ete okobenga ye kombo na Yesu mpona ete ye akobikisa libota na ye na masumu, selon Matthieu 21. Mpe lelo oyo botameli bino mobikisi moko oyo azali Kristo Kolo. Luc 2 verset 11. Nsima na maso tokomi na vendredi oyo ya Pâques to ya bule. Kolo na biso akufaki kuna na ekulusu na Golgota. Mobikisi abotamaki kaka te to abiki kaka, kasi anyokwamaki. Ye akufaki mpe bakundaki ye. Ye asekwaki kati na bakufa mokolo na misato. Amen. Yesu Kristo azali na bomoi, mpe ngai mpe na ye elongo tozali kobika. Okufa
Vous savez quoi? lisiko na yo ezali wapi Trop d'incrédulité. boyebi ete toza nano na kondima moke toza nano na kondima moke nalingi koyokisa bino mitema mpasi te kasi nkombo oyo kondima elakisi ete biso tozali bandimi kasi ebongi na biso tolakisa solosolo tozali bandimi kozalaka na bato oyo bazali kondima ntango biso tozali koloba ete mutu moko azali na nzambe te tolingi oloba ete ye azali na boyokani te na nzambe ete ye akabwani na nzambe yango tobi na anglais god law oyo akabwani na nzambe oui kasi soki biso tozali na boyokani na nzambe biso tozali na ye elongo na boyokani ou bien tozali ba oyo bazali na boyokani na ye te to bazolo tozali ba oyo tozali na boyokani na ye soit tozali oyo tobikisami to tobikisami te kati ya biloko mibale ezali kaka mwa kokabola moke oyo azali kolongwa na molili aye na polo na pole ye akobelela ya nkombo na nkolo tozali kotala na nzela ya molimo biso topesi kosangana na nzambe mpona likambo moko oyo ezali na motuya mpona koyeba ete na ntina lobiko na biso mpe mpona lipamboli oyo nzambe abombeli biso nyonso ezali kaka te ete tokoka koyemba yango ezali eteni ya losambo ezali kaka te koyoka liteya moko songolo yango ezali eteni ya losambo ezali te kaka kobondola yango mpe ezali eteni ya losambo kasi oyo ezali motuya ebongi na biso tondima soki biso tokondima biso tokomona nkembo na nzambe yango nde nkolo na biso alobaki soki okoki kondima yo komona nkembo na nzambe selon Jean 11 verset 40. soki biso tozali komona nkembo na nzambe na te soki biso tozali komona nkembo na nzambe te esi wana elakisi ete wana ezali kolakisa ete biso tondimi te na lolengo oyo ekoki mpona ete kondima ezali kowuta na makasi na nzoto te nzambe akanisi yo kolandana na likabo oyo ya kondima mpe kondima epesameli yo wana yo ozali koyoka liloba ekowuta na nzambe wana ezali likabo kowuta na nzambe oyo epesameli yo ntango yo ozali koyoka liloba na nzambe. Amen. Na ntina na yango ekomami ete kondima ezali kowuta na koteya Romains 10 verset 17 yango ezowuta na badiscussion te kondima ezali te ke yo loba ete ngai nde nayebi to nayebi makambo ebeli kasi kondima ezali kowuta na liloba na nzambe mpe liloba na nzambe ezali kowuta na nzambe tika ete nzambe apesa biso yango yango nde eleki motuya tika ete nzambe apesa biso na nzela ya ngolo ngai nazali komiyoka bien kati na nkolo mpe ngai nandimi ete biso nyonso bokolinga mpe bozala mpe na katikati ya mopepe oyo ya kitoko biso tokoka kozala baoyo ya ye biso nyonso tozala na bokebi tokoka kokengela na ntina ete bopemi oyo ekoka kolimwa biso te ekokima biso te to babotola biso yango nayebi te ndenge nini nakoki kokoba ebongi na biso ete natika nzambe akoka kokoba ye moko mpona ete batango eleki vraiment motuya mpona biso nayebi ete nkolo azali katikati na biso nayebi ete ye azali kobikisa
tous ceux qui l'invoquent. Ba oyo nyonso bazali kobelela ye amen. Il pardonne Pe azali kolimbisa à tous ceux na ba oyo nyonso qui viennent à lui. oyo bazali koya Il donne epai na ye. Pe azali kopesa. il accorde la grâce. Pe azali kopesa bango ngolu na bato nyonso. Il a dit lui-même, Ye moko alobaki celui qui ete vient à moi, oyo akoya na ngai, je ne rejetterai pas. ngai nakobwaka ye te. Ainsi, Ya ntina na yango tous peuvent venir. nyonso bakoki koya, ata nani Qui sait comment il se sent? ndenge nini azali koyoka. Tous venir au Seigneur. Biso nyonso ebongi na biso toya na nkolo. De ceux qui placent leur confiance Pe moko te oyo azali kotia confus. confiance na ye epai na nkolo akoyokisa masolo, akoyokisa masoni. Nzambe ye moko akobongola makambo Tentation, mpe akomona ete ekomekama na biso nyonso une fin, ekoka kosuka que nous puissions la supporter. mpe biso tokoka kondima yango. Pensons là à notre bien-aimé frère Branham. Tokanisa ndeko na biso Branham, Dans un tel ye désespoir, ta moko boye il a azalaki chargé son pistolet, na il l'a kolemba mis sur sa mpe abongisaki pistole na ye atie appuyé na sur lisasi la gâchette. mpe ye abetaki lisasi wana N'est pas mpona ete ekoka kobima Et akufa. alors, Kasi il a lancé le pistolet lisasi en wana l'air, ebimaki te sans ntango ye appuyer sur la abwaki gâchette, munduki oyo na et le likolo parti mpe asimbaki eloko moko te, kasi lisasi ebimi. comme notre Dieu est O nzambe na biso azali oyo azali sembo, Ses voix banzela na ye sont au-dessus de nos voix. eleki koleka mayele na biso, Pensées mpe makanisi na ye élevées au-dessus de nos pensées. eleki makanisi na biso. Notre Seigneur Kristo oyo azali nkolo na biso, enduré ye pour chacun anyokwamaki mpo na moko na biso dans tous les malentendus, dans oyo toutes les nyonso maladies, ya chaque souffrance, dans tozali chaque kose comprendre te na maladi médisance. na makambo nyonso, ata na makambo si mabe ya bato. Tu Bayebisaki es le ye diable. yo ozali moyini, Pas dû endurer. kasi ye Et puis nous lisons ayokaki mpasi oyo nyonso ekoki. dans l'épître aux Hébreux, Mpe tozotanga ngo na mokanda na bayebelo liloba oyo ete oyo ezali na motuya mingi. il devait devenir en tout point semblable à Ye ses ebongaki frères, akoma lolenge moko na bandeko na ye na ntina ete un sacrificateur akoka kozala nganga nzambe fidèle, oyo azali souverain sembo, sacrificateur nganga fidèle nzambe oyo monene oyo azali devant sembo Dieu. liboso na nzambe. Selon Hébreux 2, verset 17, Otalaka ainsi, Hebelo il 2 a na sa verset compassion 16. pour Na toi, ntina na yango pour ye moi, azali et na pour nous tous. mawa mingi mpo na yo, Lorsque le mpo na ngai, mpe mpo na biso nyonso. était sous forme d'esprit Ntango dans nkolo l'Ancien azalaki Testament, lokola molimo na il pouvait kondima na certes kala, regarder vers le bas, akoka kotala na se oyo, il ne pouvait pas kasi ye avoir une akokaki compassion kozala intime na pour mawa nous. te na biso. Il est donc venu, Na ntina na yango ebongaki ye aya, oui, dans notre forme de chair, efala aya lolenge na biso na nzoto, s'est fait homme akoma mutu pour l'amour des hommes, mpo na bolingo na bato, mpe ye anyokwamaki na pasi. sous forme spirituelle, il ne pouvait pas Na souffrir. ndenge ya C'était molimo ye impossible. akokaki kobika konyokwama te, ebongaki na ye akoma mutu Pour pouvoir ressentir, mpo na ete akoka koyoka prendre sur lui bapasi oyo na tout biso, ce qui mpe nous amema avait nyonso frappé en oyo tant que des hommes. ezalaki kosala biso pasi lokola bato. Alléluia. Alleluya. Il a accompli Ye akokisaki une rédemption totale. bisiko na pour biso nous. nyonso. Alléluia. Alleluya. Loué soit son glorieux nom. Akomisama kombo na yo ezali monene. Tous les rachetés. Oyo nyonso basikoli nyonso bango bazali kosepela. Maintenant, Sasa ipi je vais quand même faire ce que j'ai dit. nangi nasala oyo nalobaki Savoir sasa que ipi quelques frères naloba ete puissent dire bandeko bandeko bakoka koya bapesa mwa litatoli. qui veut venir. Nani yango alingi koya? Je n'ai vraiment plus en tête qui. Naza susu te na mutu na nga na bato oyo balobaki baya koloba. Sinon, nous allons prendre encore un peu de temps pour prier. Soki bazali te tokozwa mwa ntango mpona kobondela. Nous avons écouté tant de prédications. Biso au cours des dernières toyoki années. mateya mingi mikolo nyonso. Oui,
Nous ya avons été solo conduits de connaissance en biso connaissance, tomemami na boyebi likolo na boyebi en clarté. pole likolo na pole. Dieu a eu beaucoup de patience avec Nzambe nous tous. awumeli na motema molai na ntina na biso Avec les nyonso uns d'une manière, na moko lo ndenge mosusu na ndenge moko na moko na moko na ndenge na ye, mais kasi il ne s'arrêtera pas ye asuki wana te tant qu'il n'aura achevé son œuvre. wana ti ye nanu ye asilisi mosala na ye te. Tika ete nkolo na biso En tant que chef, lokola oyo azali mutu mokonzi na lingomba oui, qu'il puisse unir akoka intimement kosangisa les membres biso de son nyonso corps. lokola bitambe ya nzoto na ye. Les Amen. rassembler, Kosangisa biso oui, par un esprit, na nzela ya molimo moko, être baptisé dans un seul corps. biso tokoka kobatisama na nzoto Que moko nos exigences correspondent à la ete réalité. makanisi na biso baposa na biso Que ce ne soit ekokana pas na seulement oyo na biblia l'exigence que nous, ezala ti bapose oyo te tozali kotia na ndenge na biso, kasi ezala divinement oyo euti epai na par la nzambe pratique mpe tokoka au kosala sein du peuple de Dieu. Amen. oyo esengeli na libota na nzambe. Que tout soit vraiment tika comme ete dans l'église nyonso primitive. ekoka kozala lokola na lingomba ya Un ebandeli, seul cœur, une seule âme. motema moko, elimo moko. Oui, il pouvait prier Ye akokaki Dieu kobondela d'un commun d'accord nzambe jusqu'à ce na que boyokani le moko lieu puisse trembler. tina esika oyo azalaki ebandi Avant que le koningana lieu puisse trembler, liboso te esika yango eningana, oui, ebongi te mitema na biso eningana. bien-aimés, Bandeko balingami, nous sommes confrontés à la gravité de biso la te situation. biso tozali awa sasa yebi tokutani na makambo oyo minene, boni ntango etikali mokuse. Nous l'avons entendu ce matin. Biso toyoki yango na ntongo oyo, Oui, nous arrivons tous avec du retard. biso nyonso komi Nous na sommes mwa comme retard. des retardataires. C'est ce Tozali qui ba est oyo bazali kokoma na subi na nsima, kasi nzambe asunga à biso retrouver ce rythme spirituel, tokoka kozwa komemama oyo na molimo, d'aller de l'avant dans la tokende foi liboso na et kondima l'obéissance. mpe na botosi. Oui, croyons de tout cœur. Solo tokoka kondima na mitema na biso mobimba ete Yesu Kristo est le même azali lolenge moko et qu'il fera mpe ye akosala sasa ipi na suka makambo oyo la même nyonso, chose makambo nde lolenge moko au commencement. ndenge ye asalelaki yango na ebandeli. Oh, que nous puissions être Tika ete remplis d'un tel tokoki désir kotondisama envers na posa oyo malamu kowuta na Dieu, nzambe, une telle aspiration profonde, posa oyo ya de monene sorte que ya nous molimo, puissions crier na tina ete de tokoka tout notre koganga âme vers na Dieu. molimo na biso Comme mobimba David l'a lokola exprimé David dans le psaume 42, kowuta epai na nzambe na psaume comme une 42, biche soupire après les lokola courants bicho oyo azali koluka epai mai ezali soif komemama, de toi. molimo na ngai mpe tondi na posa na yo Verset nzambe. 3, deuxième partie. Quand Na verset 3 na deuxième partie, irai-je ngai ntango et nakokende paraîtrai-je mpe nakoka devant la komonisama face de liboso na miso na nkolo na ngai. David alobi ete nalingaki namona yo lokola namonaki yo na bokonzi na yo, na buzambe na yo. Biso tolingi tomona ye ye ndenge nini ye alakisaki biso katikati na Biblia, komona ye oyo atondi na mawa mpe azali kopesa ngolu, mpe ye oyo azali na bokonzi nyonso epesameli ye kuta likolo mpe awa na se. Soki biso tokoki kondima, biso tokomona nkembo na Nzambe, biso tokoki kosimbana na maboko na bolingo na Nzambe, koyebanaka ete mosusu azala na posa ya mosusu, mpe biso nyonso tu tozali komisalisana moko likolo na mosusu. Oui, tozali ba oyo tozali komisalisama, ba oyo bitamba nyonso ezali na bomoko,
Pe Kristo atanke mutu yende mukonzi. Yende azali na liloba. Pe yende azali kopesa mibeko. Ezali kaka makanisite. Ezali kaka makambo kotanga te. No. Kasi makambo oyo ekoka kokoma oyo ya solo katikati na biso tomona yango na nzela na ngolu. Alleluya. Lokola bandimi tozali na posa ya nguya oyo ezali kolamusa nguya oyo na Nzambe, nguya oyo na molimo. Auteur moko ya nzembo alobi ngai na kobondela yo te yo okoka kotondisa ngai koleka. Kolo akoki kokweyisa Pâque mpe Pentecôte na mokolo moko. Ye azali na Pâque mpe azali na Pentecôte. Ye azali na fusion ya molimo, kosopa na molimo. Ye nde azali kokamba nyonso. Ye akoki te kosala nyonso na ntango moko na nzela na ngolu kati na libota na ye. Tika ete posa na biso etonda tolinga makambo oyo. Liboso ete toka kosala yango ebongi na biso toyeba motuya ya kobika oyo na Nzambe. Ezali vraiment na motuya makasi. Soki nguya pe na molimo oyo esekwisaki Yesu Kristo kati na bakufi evandi kati na biso na nzoto na biso ya kokufa ya kopesa biso bomoi. Kasi soki yango eza kati na biso te, biso moyen tokoka kozala na bomoi ezali te. Wana biso tokoki kozwa esika te ntango tokonzoto kobongwama mpona kokende na lola. Ata toyokaki yango bateyaki biso, ata totangaki yango, ebongi te molimo wana nguya wana na Nzambe evanda kati na biso liboso ete kobongwana ekoka kozala. Yango nde biso toyoki kati na lite oyo ekomemi na Romains chapitre 8 na verset 11. Wana mpe ezali solo tika ete Nkolo Nzambe na biso akoka kozala na bokengeli na ntina ete bosombami oyo nyonso ekoka komonisama kati na elimo na biso, na katikati na biso bomoto na biso, kati na elimo molimo mpe na nzoto na biso, na ntina ete tozala baoyo basombami mobimba mpe tokoka kozala baoyo bazali vraiment bapesami mpo na Nkolo, tokoka kosalela ye na motema na biso mobimba na nkembo mpe na lokumu ya kombo na ye. Amen. Tokoka kotelema mpe tokoka kobondela lisusu. Lokumu masanzoli ezongela pa na Nkolo. Bandeko balingami tika ete nayebisa bino napesa bino vraiment elikya biso tosali oyo ezali sembo na présence na Nkolo. Tokoka koke liboso to te, biso toyoki tozwi biso nyonso na kobenga moyo Nzambe abengi biso. Mutu moko te oyo akobima katikati na lisanga oyo na lolenge oyo ye akotaki. Amen. Tika ete mitema na biso ya bule ekoka kofungwama mpe yo okoka kopusana pembeni na Nzambe, soit yo motema no ekokangama mpe okokende mosika na Nzambe. Bandeko nanga balingami, takotalelaka batango oyo nyonso ya boye epai nini tozali komona ete présence na Nzambe Nkolo azali kati na biso na nguya na ye. Biso ebongi na biso kosimba mpe toka kosalela ngolu oyo Nzambe apesi biso. Yango epesami mikolo nyonso te.
organiser cette réunion. Biso tango so tobongisi planifier son déroulement. losambo oyo kasi ndenge nzambe azali komema yango ezali nzambe ye moko azali kotambusa yango mpe biso so motema na biso katani ya solo ete ezali nzambe moko akambi ndenge eske kosangana na oyoyo. Alleluya. Lokumu masanzo lezongisama epa na nkolo na biso. Banzela na ye ezali bule. Lokola présence na ye ezali mpe munene nalingi koyeba soki bino boyoki ete nzambe azalaki na biso. Alleluya. Akumisama nzambe na biso, akumisama nzambe na biso. Ngai na katami vraiment na motema ete moko na moko azwi kowuta na nzambe mwa eteni oyo nzambe abombelaki ye. Mpe nazali kobondela kolo awa pona ete akoka kopesa danga na molimo santu na baoyo nyonso bayambi liloba na ye. Mpe na ndimi ete nzambe ye azongisaka mabondeli. Ezayi alobaki yango boye ete solo liloba na yo kanga liloba na yo na mitema ya bayekoli na yo. Yango nde nzambe azali kosala. Soki liloba ne ekwei katikati na mitema na biso ye azali kobeta yango danga, azali kokanga yango na kati na biso. Mpe biso na liloba na ye na nzela ya molimo oyo ye amonisaki biso ye apesi biso yango. Toza na posa te ya koningana na ndenge bato basalaka. Kasi po na biso za na botosi liboso na nzambe. Liboso na nzambe mpe na liloba na ye. Oya kaka na présence na ye mpe kondima kati na kondima koyamba na kondima. Yango nde ekomami ete nsima na biso koyamba liloba oyo na solo bino botiami danga ya molimo santo. Otalelaka Ephésiens chapitre 1 verset 13. Bolingi natangela bino yango nde ekomami ndenge wana. Yango nde Paul akomi na ba Ephésiens. Mpe nde lolengi wana yango ezali kosalama lelo. Liboso ebongi ete liloba ekota na mitema na biso. Bato ebele bazwi epakolami ya liloba. Epakolami na liloba ezali malamu, ezali mpe malamu. Kasi ezali na ntina nini? Soki ete liloba oyo lokola momboto ezali kati na bino. Ebongi ete dabo momboto ezala dabo kati na biso. Nsima na yango nde komonisama mpe kopesa bambuma. Na ntina na yango te kolandana na Biblia nyonso ezongisami kombolo na kolo na biso ekumisama. Lokola ezali malamu mpe esengo komona bandeko basi pe mibali basangani na molimo moko liboso na nzambe wana ezali deja oyo ya liboso mpona lokumu na nzambe. Alleluya. Kembo na nzambe, kembo na nzambe. Lelo nyonso koki kokoma, nyonso koki kokoma lelo. Nkolo azali awa. Alleluya. Lokumu na nzambe, lokumu mpe masanzoli. Oui, toi aussi tu peux te réjouir. Oh ndeko na ngai yo poko kotonda na esengo. Lokumu mpe masanzo wana tozali liboso na nzambe. Mabondeli na biso ezali ya koyokama. Nzambe azali koyoka yango. O nyonso tozali kosenga yango ezali kobongama na action de grâce mpona ete kondima ezali kozongisa na oyo zongisela biso oyo nzambe apesi biso. Alleluya. Tika ete nkolo akoka kosalisa biso. Amen.